Moi Grande-Bretagne Karine Khan nde aponami bo procureur général ya sika ya Cour pénale internationale CPI. Fatou Bensouda oyo atiki sika eye po azilisi manda na ye azwaki etumbu ya États-Unis po abandaki kosala bolukiluki likolo na mbeba ya basoda ya Amerika na Afghanistan. Basambeli ba Donald Trump basengaki botikami ya 45e président ya États-Unis liboso ya Sénat. Pona bango bosambisa mina ye bozali likambo ya politique pe bozali kaka pona kokangisa minoko na baye bazali kotelemela majorité ya sika. Bitelo ya primaire, secondaire, professionnel pe ba université na ba institut supérieur bikozongela le 22 février ekoya na etando mobimba ya école Congo démocratique. Mokano ya président Félix Tshisekedi mosakola misima na misala ya bitumba na Covid koyebisa ye ete bokono boye bozali kokita na mboka. Jack Dorsey mobandisi ya Twitter na alanga nzembo Jay-Z balingi bakomisa Bitcoin mosolo ya internet balaki kopesa Bitcoin kama mitano na nkombo ya Bitrust na misala mikozala mingi pona Afrika na Inde. Lobiloleki Bitcoins kama mitano ezalaki 24 millions ya $.